Hiroshima, Andi Abasi, Nada Nono, balongwe pembeni ya Karine Mokonzi. Boyebike ba fan ya Karine Mokonzi babenga bango ba chinois ou la Chine surtout lobeli yango na communauté congolaise. Boyebike tuzobeta lisolo ya fan club ya ba fan buzz ya Karine Mokonzi, OK? Misatu balongwe pona nini? Lisolo Fargani. Incompréhension na Karine Mokonzi, ça fait partie, mais mingi lisolo ya Colette Touza, OK? Hiroshima a salagi vidéo a expliqué pourquoi longwe motif na raison na ya longwe logo pusaki ya longwe zali alingi akoma libre alingi te babenga kaye boye ponako pesa eba directive azali mwana mukete, OK? Na oya lobaki moyen to comprendre penza bien ezate. Soka sali déjà ba vidéo mususu Nathalie yango nanu te. Alors nega to defilaka na ba pour toi bona yo comprendre que ba chinois mibale balongwe, OK? Alors après na yo comprendre que mibale wana bazolo ba ezali Abasi, Andi Abasi na Danono balongwe pona nini lisolo ya to yoka pe lisolo mobo ya 10,000 na Nathalie penda extrait te epai wapi audio te na yoki audio te epai wapi Colette Touza soki GG Tour du Monde ayambaki ye bon makambo alobi kuna na Nathalie ba vidéo wana te, OK? Nga alobela kolongwa ya batu mais kuna au moins selon bato ba beti lisolo yango selon bato ba paraphraser donc lisolo betami boye c'est-à-dire 10,000 moko boye et pesamaki pona ko calmer 10,000 sous-entendu ko uta epai ya artiste na biso Fally Ipupa et pesama pona ko calmer Colette Touza, OK? Alors par après il y avait un autre montant, ce qui fait 15,000, il fallait payer Ebima. Après 10,000, Fally a bloqué Colette et puis Tokomi Sika, Tokomi Awa, OK? Fally a bloqué Colette. Alors 10,000 wana façon salela kiango, batu wana sikoyo babalukelie. Batu wana bon balie lisusu mbongo ya bango moko directement siko Colette Touza bon atelengani et bango siko bazui part ya Fally Danono aya na lisolo ya Colette Touza ye moko lisusu Danono akomi contre ye bakomi ko pakola ye muto ba mboka mususu na ba GG Tour du Monde ainsi de suite bakoma ko benga Colette mutu ya mboka mususu, OK? Na Congo akozala mutu ya bakota este par rapport ya bon Uganda, OK? Uganda na Congo za pembeni ya ba zone swahiliphone mais akokezala mutu a partout Équateur, donc soipe nini tout ça donc ba Congo ou quoi peu importe mais c'est fort possible azala mutu ya este ndekwa Danono mais Danono likola mbongo on veut dire atali intérêt na ye, OK? Danono alongo la Chine nga déjà Karine bon donc déjà ba vidéo que tu na koma osala morare awa na YouTube, OK? Karine yemoko bon voilà azali susu base te ndenge yazalaka de base na nga na lobelaka kaka ye donc nga la mona neti nga ne premier chinois malgré j'étais plus contre ye na ba émission na nga mais na ndolobela majoritairement ye. Alors depuis wana na koma ko tomber na ba biloko na ye par hasard ba actualité na ye mususu na maîtrisaka yango penza te, OK? Eloko Danono ba na osala na la Chine rôle na ye na yebite na yebiga ke azala une chinoise reconnaissante envers Karine et ainsi de suite. Et puis Abasi Andi ce qui prince de la Chine tout ça vraiment en tout cas
bon apport na ye pembeni na Karine Mokonzi rôle na ye exact je ne maîtrise pas parce que nakomaki kotala natalaka bango par hasard mingi bon abasi déjà andi bon aza tellement na baactualité na ye mosusu ya ye moko ntango alobelaka makambo ya Chine ou bien ntango bandaki kolobela makambo ya Chine en tout cas naa na souvenir wana te nga nayebi kaka bon bahistoire na ye na basi ebele ok. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Andi alongwe la Chine, aza un problème na Karine Mokonzi te, boye. Bango nyoso, baza presque na même parole. Mais, eloko kaboli bango, en bref, ezali mbongo, côté ya Andi, na danono. Ce qui Andi pas mbongo, je ne sais pas. Ok, donc c'est un peu ça. Tobo sanate que Karine wana, azwa part ya Fali, na je suis Niki azwaka part ya Fali apparemment bafutaka été c'était discernement na ye information oyo azalaki nango ainsi de suite azwa part ya Fali. Sikoyo Karine Mokonzi azali na rando na ye avec Fargani. Ok, Fali ndeko ya Fargani. Bon, donc, Danono na Andi ba chinois. Normalement, il fallait bazwa par ya Karine. Bango nyoso bazala contre Fali. Donc, alors, considère siko le fait que Karine na Fargani ba na problème, actualité a Fali eye, donc, ba na rando. C'est-à-dire, bazoyo kanate, ba na makamna bango. Donc, pozo part ya Fali, akoki na epe azwa. Ok? Soki rando ngoze ya ba blague, ba nini, blue, mwa bongo, akozwa na epe part ya Fali. Mais sinon, moya boyeba soki eza buzz ou pas, makambo ya Karine na Fargani, eza te. Et non seulement ça, makambo Colette Touza, ekoki ezala vrai. Et moya boyeba soki bango nyonso na ba Karine na ba Danono na ba Mige. Ok, soki bango nyonso baza ko embrouiller kaka piste pona bon Fali à maintenir un chevalier à garder image na ya mwana malamu. Donc moya boyeba ezate beaucoup de respect na Mige, c'est juste toujours analyser to éviter. Ok, to éviter l'eau nini le kaki côté Mige, Mige c'est-à-dire Mige iye mabe na ezaka ke atikela abatu ba s'exprimer. Iye na Karine ba collègue. Amoni donc iye ayambaki Elvino a s'exprimer et bato Fali bon sepeli na Mige te. Omoni, donc c'est un peu ça. Place au comme Mige et continue à dossier oyo, yangwana veut dire confusion totale. Donc c'est un peu ça, mais par curiosité, nazo luka, na comprendre au moins l'isolo à 10 000 wana, dona yoka moko Colette azako beta yango, donc nazo suki saboye. Koluka, ko se retrouver financièrement, même si yango ezalaki objectif ya Colette te, koluka ki célébrité na ba façon oyo Zawadi na Colette baluki yango vraiment chance za muke ke kosimba mutu one fois za la penda na souci ya projet na yo po simba asaleli yo 100% gratuit. Et puis, bon, ils ont plus de chance et simba. 100% gratuitement au salon. Pourquoi? On est tam soyez bio, tam susu asali. Yo zana mbongo ya kufuta été. Et puis, donc, à part kufuta, moi, donc, veut dire, moi, le fait toi qui est basé accepté. Na moi, classe sociale, moko boye oyo, soka zalaki musicien te alingaka affronter bato wana te esalaka pe bien omoni
Donc, c'est-à-dire, bon, bah, c'est pas politicien, ok, bon, ou bien bah, politicien, ou bah, homme d'affaires, bah, tout le monde boye pena, oyo, chose musicien sans succès, bon, on va affronter bah, terrain wana te, on a la pena na considération te, et pas ya batu wana, ok, c'est-à-dire, mbongo batu wana ba futaka, eza pena ka mbongo wana te, eza pe, moi, hein, donc, veut dire, milliers, tout ça, bilo moi bon. Donc non seulement il y a Yembelio à dédicacer à sali, mais ezo like ça peut que wana ba milliers na ye. Alors yo siko na mbongo na yo déjà eza insuffisant. Bon, yango ezo suka ndenge ezo suka wana. OK? Bon, na lobi te que nazo applaudir pona pasteur Mike ou bien Fali au cas où ba makambo toyokaka eza pena bongo, ok, déjà koluka bango eza ide ya mabe, koluka bango alors que mbongo eza te eza ide ya mabe, eza donc olingi visibilité eloko na yo bato basangisaka mayele mpona intérêt na bango, elingi koloba luka bato oyo boza à peu près, ok, yo likolo pena mbala moko, donc veut dire ozosaute baétape okende na terrain moko boye oyo donc eza nango ya yo te omérite te, mais bon eza nango raisonnement, eza makanisi kaka elobi nango mama mbili ya belle yo, donc oza donc mosika mpenza na motu wana bon oyo asengaka yo kopesa ye te, yango toomona ezosuka ndenge ezosuka Colette tuza a perdre mbongo na ye ya batransport ya banini, donc kolobela mpe makambo mbongo bon nalobela yango kaka très rapidement, c'est-à-dire ye ntango azoyebisa yo yaka kaka bon ezali yaka, ok, moyen comprendre mpenza ke moto akozala mpe na poto mbongo abiye na mwa difficulté séjour na ye, bon voilà, donc ata soki yo okologe ye mais il faut ye moko mpe azala na mwa quelque chose, ye moko mpe akodepanse kaka omoni babiloko wana nyonso bon voilà, donc nalingi te nakota na batere wana nakota yango trop, mais akoki asalisa yo eloko nangi naloba eza ke akoki asalisa yo dépense moko boye bon ntango ye anile bamakambo na ye ou bien akomi kobanga yo bon ntango mosusu mpe azongiseli na ye yo bambongo yango te azocomprendre te ke akomi na niongo na yo parce que bon bokutanaki te, bon badepense yango ntango osalaki ye ayebi te banini biloko moko bongo namoni ye moyen discerner yango mpenza bien ekozala te omoni, me mbongo Colette tuza akomi koluka sikoyo bon ekomi neti arécupéré 10 000 adépensaki bato wana déjà bakozongisa te, ok, 15 000 balakaki ye, tout ça le fait kaka ozwi déjà ndambu eza neti boclôturer dossier boluki solution à l'amiable, donc ezolakisa mpe neti kaka on dirait mauvaise intention na yo derrière koluka kokende kocollabore na ye omoni elakisa mwa mauvaise intention na yo, c'est-à-dire bon à part collaboration donc ozalaki no mpe d'accord na bamakambo mosusu wana ozalaki mpe na baida mabe omoni, c'est un peu ça, voilà. Alors nasuki awa je suis masolo ya Jonas, hein? Donc na olandela dossier oyo surtout lisolo ya 10 000 wana, comme ça na ba prochaines épisodes nazala beaucoup plus clair quoi. Merci beaucoup.